Bonjour la famille, bon déjeuner, bon déjeuner. Voilà, tozongi na bon déjeuner na biso bandeko nanga. Bah bonjour, bah bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. En tout cas, bambote ebele ebele. Un instant, bon déjeuner. Voilà. Voilà. Bah bonjour encore, bah bonjour, bah bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bon déjeuner, na kata banda kuna bino. To lamsara moi conscience, moko ya 15 minutes, plus ou moins. Na batongo, tango tozonga musala. Voilà. Tozongi musala, après 6 semaines, il y a vacances. Bayenge, na bandeko na biso Bundu dia Congo, Boboto Bondeko, na bandeko na biso Église catholique. En tout cas, shalom, shalom, homme de Dieu, chantre de l'éternel, tout l'inga binomigi, et puis tout kena lombango, tout pécipe, bandeko na biso témoin de Jéhovah, bonjour, néo apostolique, en tout cas, toute tendance confondue, bonjour et bon déjeuner. Salam alaikum, na bandeko na biso musulman, pour nous contacter la danoise, sozana na histoire olingi to solola na baninga mususu ceux qui posent na kamoko. Je m'excuse pour na oliki ke oluka solution to beta li solo wana obengi la danoise ceux qui peut ozoluka mobali ozoluka mwasi toza na site na biso site de rencontre toza kosunga communauté pona tolongola solitude ozala yo moko te na kati na ndako ozala ta na mutu moko obengo na tongo à toute la santé et cause la paix ami voilà beaucoup de la paix ami voilà beaucoup de la paix copain copine beaucoup de la paix fiançailles beaucoup comme appelle fiancé beaucoup peut kubala na pourquoi pas il faut dépendre d'eni beaucoup développer relation na bino wana ou contacter ngai site na biso des rencontres comme nango live together ou contacter la danoise na 00 44 74 59 62 52 17. Et là, on a sa conscience, lelo ezali na ba papa oyo, ba jeune garçon, surtout ba maman, faut solo na ba jeune garçon au ba comme na puberté, au ba okini ba 17 ans, 18 ans, ba 20 ans, parce que banana, il y a surtout ba garçon et belé ba koli bazo botate. Nazwi moi ba masolongo mo ebele en tout cas ba papa ebele bazo botate alors qu'il n'est pas un docteur bon ça a été tout va bien azane peu puissant ma camion sont normal mais bazo botate to éviter pourquoi il y a monde to litolo ba ekomi sikoyo makamoko spirituel bande konanga les spiritualismes existent. Ce qui est spirituel existe. Il ne faut même pas douter que Moutaye là, non, moi je ne crois pas à ça, moi je ne crois pas à ça, moi je ne crois pas en amari de nuit, moi je ne crois pas que Moutakolo Tandoto, Babeti Mbata, moi je ne crois pas à ça, moi je ne crois pas, non. Moutou na moutou, azala outi na famille na ye, moutou na moutou a outi na banzela oyo lekaki, et puis moutou na moutou a kutani na mibali nini oyo kutani na bango, mwasi nini oyo kutani na bango. Bande konanga eza pasi, ndenge mokili yango ezaleli, mais yango na il faut ko yeba kotambola bien, et puis biso ba maman, ko wele la ka ko bota te, mais il faut yeba pe ko éduquer bana na yo. Tozana ndeko bandeko mibali moko te bandeko nanga mibali te misatu te ebele bazalaka ba jeune garçon na kolobango en bref et puis no ya mukomiso ko beta pe lisolo ya moko na moko yoza malam bazalaka ba jeune garçon ba sentaka basi na ba 17 ans talaka âge wana mwasi ko yebiso kite na moni na komi na zemi no mona su ba règle na ngate mwana mobali ya bomba secret na ndaku alelea baye kotika mwasi awangani mwana mobali awangani to betata moko na mwana mobali wana awangana bazalaka ba mapangu na bango ekangama ndeko mobali wana lelo akoma pasteur bazalaka ba mapangu ekangama ndeko nanga
asente mwana mwasi wana baye batulona asente yo o to pesa exemple yagi mutasente yo bake kuna oyebi ke mutu awangani ba alors parce que ba garçon bazaki na position ya bien ya force ya mwambongo boy na boy olika bandi bawangani siko famille bazaki ba pauvre bazaki ne lokote ba nous papa na bango soko continuer to kokangisa yo boko mona boko teka lupango boko bima ba ika na mwa lupango na bango zo djembela essentiel bazaki na mwa lupango mwanda kumoka ya bongo ba garçon na bagi bazaki na mbongo na bango bazaki bien alors bandeko nanga mwana mwasi wana bandeko bazongiseka na ndako babi tosala nini ekomaki neti koswana banini mwana pa ye kobotama baokipe ye mpe te donc aza kuna te mais azwi na ye mpe bango azwi ne mpe mobali le mpo baki bato momo ya batin clair azwi ne bango me bawangani mwana na ndenge osakana te bandeko nanga kolala kolamuka bagarson na bateki lupango na bango wana balongwe na zone wana bake na bango na zone mosusu donc bakende na bango basundola mpe mwana kolala kolamuka famille wana mpe bango mpe bateki su lupango na bango bakei siko na zone moko su ya pli pasi lisusu parce que bango mpe bazali na vie ya bien te babi toteka awa tozwa mwa gain tokende na zone mosusu mama bandata koteka mwa babilo mobo bango mpe bake na bango bake mpe na bebe wana mpe bakenda babungana mpe mama ya mwana wana en tout cas nzambe ndeka nzambe asala makambo na ye awumele na mokili te akufi mwana wana atikali kobokwa masuku epa bakoko na ye baza lokola baparent na ye alors quand nde babansolo ekendeke garçon wana akola akomi mpe quand même aye poto akomi sikoyo kokanisa azwa mwasi boye mabota eza te azwa mwasi boye bandeko nanga mabota eza te azwa mwasi oyo mabota eza te bandeko nanga ndeko mobali akoti école ya théologie akomi pasteur akomi osambela nkomsuka nde baka baconfession kande boye baise babi papa il faut kosala tu oluka mwana na yo wana parce que eza bien te na ndenge obeti lisolo owanganaka mwana parce que eza normalité ozokende toyebi te famille wana makambo nini basalaka yo normalement basalaka mpe makambo basalaka makambo basakaka balobaka bandeko nanga ekangaka bato ebele alors yo mama yo papa zala responsable surtout ya bana parce que eloko ezalaki wana ezalaki faute ya Gi te Gi azalaki mwana moke omoni il fallait baparent na ye nde baloba non Gi lo mwasi oyo aza zoba te bagarso baza ebele na quartier mpo na nini apona kaka yo problème eza te biso tokondima ti mwana kobotama parce que na ntango wana badayene ezalaki te lelo papa Gi wana akomi na ba 54 ans azokende na 55 ans ozomona il fallait siko biso baparent yango lelo na bon déjà ya lelo nazokolobela baparent boyeba bomona te ke éducation sexuelle ezalaka mpona mwana mwasi te il faut koéduke mpe bana na bino mibali kekeba na age oyo okomi nango soki osangani na mwasi osali barapport sexuel mwasi akoki kobota donc mais oza nanu na temps ya kobota te parce que so avant botisa mwasi fo yeba kozwa charge na ye koyeba koleisa ye kosomba mwa couche mpona mwana mwa miliki etc. bandeko nanga toza na se ya sule baoba voilà na ntongo lelo eza bon déjeuner tozomela mwa ntina biso esala bien avant tobanda tokende mosala ndeko mobali aye kozonga na quartier place bazalaki wana yesko ndeko mobali asa bibi akoti bangola akoti boyebwa ayesko na poto oyo tobeta lisolo ndeko na biso papa pasteur wana aza awa na poto ntango bayebisi likama ndenge wana alobi oke akei sikoyo na kote bazalaka na kala bandeko nanga wana tooloba déjà 25 ans 38 soki 28 ans passé soki combien na yebi ute so ba 30 combien talaka aza na 55 ans sikoyo abotaka ntango aza na 17 ans combien d'années soki ba 30 combien abi
nakenda ta na récupérer mwana na ngai bandeko ake na quartier wana balobi batekaka deja lopango bato mosusu kandi bazala toyebaka basombaka na côté tel mwasi moko pa quartier alobi papa gi okoli boye na boye bamama ya quartier batikalaka na quartier na bandeko mosusu heureusement bayebaka le bandeko na bateki lupangu bana na bango misu banda kozongaka na quartier bana quartier mosusu banda kokende kuna basalaka lokwa famille bakei papa wana bake kolakisa ye afukami asengi pardon ayelobi no nayebaka mwana na bino nazwaka na ngai vierge ayebaka mibali te nga mutu na bandaka ezemi mpe ezalaka ya nga metala kaka pression baparent nalingaka na nga kondima me baparent na nga balobaka komeka kutu kondima te donc ye baparent ne babisaka komeka te mpona soki omeki na yo na ye tozobenga na bino mwana mobali atali gauche atali droite na kokende wapi me baparent na ye bayebaka te ke batie mwana na bango na kati ya libulu alobi mama nalobi mwana kola me akimaka ndako mama na akufi tosali nyonso tobokola ye akima ndako akoma na ye en tout cas ba grand kuluna mpenza oyo ya mikolo wana ya batrantikale donc mwana akoma kuluna me tomonaka ye ere moko ayaka boye na boye soki en tout cas toyebi ntan okozwa te papa wana mpe paster avant kende mwana ngo pa kuluna ayaki pa bakoko na ye bayebisi papa na wamonani boye na bo babengi mpe ye aye komona mwana bandeko na ngai na age wana mwana koma kuluna okobanda kobongisa ye ndeni na cerveau okozongisa ye ndeni na nzela okobanda kotangisa ye na age ya ba 30 kingangi bandeko botala niveau papa wana alela asengi nzambe bolimbisi aboti te ti lelo basi pe baza kokima nazobota te mwasi ake na ye mwasi soki ake kote mosusu aboti na ye ye mpe soki ake na hôpital biloko nyonso ya nzoto ezosala donc lelo 55 ans aza na mwana te akozala sikoy oblige abala mwasi oyo aza deja na bana na ye apase ke toyebi te en tout cas famille wana balobaka makambo balobaka bandeko mama wana alobi en tout cas esalaka biso pasi mama na ye akufa nango na motema atikalaka mpe suki kobala te abotaka mwana oyo atiki ye so na age soki ya ba 17 ans ba 18 ans le aka mama na akufi atangaki na ye akomaki na ba 5e humanité me le ya mama akufi tokotisa classe baboy akima na ye ndako na ndenge akoma na ye kuluna akende gauche akende droite soki aye gloire à Dieu aye mpe te abungi na ye ka bongo donc papa sikoyo aza kosalaka makasi atindelaka ye mwa quelque chose abima na misalama wana ya malamu te papa sikoyo tanga moni mwana na ye place pasi ekoma ye susi ekota ye liso na nzoto yango bandeko na nga bon déjeuner ya lelo yango toyi kolamusela yango conscience parce que nyonso biso baparent il faut tozala mpenza makasi na bana na biso toéduke bana na biso mpona lobi na bango ezala bien tela papa na gi akufi na ye na kimia aboti bana na ye akolisi bango classe avandi me lelo gi akufa na kimia te ayoka mke babeti mwana bakangi ye akoti prison asali boy azosalaka biyoma na biyoma siko mpe baparent wana mpe basi bazwi mpe nimero na ye bakomi mpe kobenga ye papa mpenza mwana no mwa ye te meka nani kobenga ye meka boy donc ekomi kaka kende zonga sala boy nyonso wana eza nini conséquence ya kowanga na bazemi eza mabe na bandeko mibali alors bandeko na nga c'était ça oyo nayelaki bino lelo bon déjeuner ya kolamusa conscience ya bana na biso mwana akomi na 17 ans 18 ans yeba awa na poto bana na biso mpe bazwaka bacopine aoyebisa yo te aza na bacopine na ye na ekole bandeko na nga soki oke osalaka na baekole oyo ya bana oyo baza na baleki ba 17 ans babengango soki balycée oyo okikuta mpe na batoilette na bango mpe bacondom okokama olobi oyo euti wapi nga mama moko ayebisi nga asalaka na baekole wana balycée akokende na batoilette akuti bacondom cela veut dire que bana na biso bakota na batoilette mo bakosala babiloko babétise alors bandeko na nga il faut toujours koconseiller mwana mwasi koconseiller mwana mobali soki mwana mobali amemisi moninga ngambo oyo tolobaka tie mokumba mama mobali ndima
surtout biso na poto awa kozala méchantité ma ese sopani ndima mwana na botami bosasi examen ADN aza mwana bino bosepeli na ye ka bongo eza kutu problème te surtout nga na kama bino bapapa baparent ou boboti mobile mwana bino ata sente ya kocontinue classe eza nde perte na kote ya mwana mwasi ta mosu akoriske abebisa vie na ye abebisa baétude na ye parce que mwana bino aza mwana moke akobala ye lisu te azodimine chance na ye libala mais okomona bino nde baparent ya mwasi ya mobali nde bokosala motu makasi bokosala badésordre bokolinga te mwana bino ya mobali areconnaître mwana na ye esalama mpe awa toza mpe meme na bapapa mosusu baza awa ya bapapa pasteur bazali mpe bana bango mibali bawangana bandeko na ngai nayebi mpe lisolo ya pasteur moko azali awa mwana ya mobali lelo mwana na aza apôtre mwana na apesaka asalaka banini oyo babengaka nini apesaka baprophétie mais awangana mwana mpo na nini mwana nga bimaka so mpe kizengi so mpe ndeni awangana mwana bandeko na ngai eza mabe makasi. Alors tokomi na biso na suka ya bon déjeuner na biso vraiment bonne journée na bino nyonso o bolinga la danoise bo aimer vidéo na nga soki osepeli na ba conseil oyo so po sepeli na ngote otie na se mais oyo nga na sepela so makasi bo partager émission parce que makambo esungaka bato ebele tango bato ebele babenga nga la danoise olobaka eloko moko boye na salelango tala leo nazwi kimia tala lelo boye bandeko na nga moko tuna baka ah bon non ebimaka na monoko na nga oh yes alors bandeko na nga soki o partager yebaki moko ayoki likambo bongo et puis azwi lobiko yo na nga tozwi moi un point na biso na lola vraiment bandeko na nga merci na bino so bolinga la danoise bambote ebele na ba oyanga vraiment bosika na malamu tosololi bakala mingi te tomonani bye bye bisous je vous love merci beaucoup à bon attendeur salut.